La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, bonjour, bonjour la famille, mbote bandeko nyoso bolandaka Xile Botelwa TV, mbote na bino esika nyoso bozali, kaka ndenge tolobaka na bino, bonjour, bonsoir, yango vraiment et dépendant na ero kolanda biso. Donc, bonjour, bonsoir, yango et dépendaka vraiment na ero oyo, okolanda Xile Botelwa TV, ndoko yebo kozwa bonjour, Tope okozwa bonsoir. Bande wananga tozana likambo oyo monde mobimba to congolais nyoso ayebike na minute o tozana opération Ndobo. Donc opération Ndobo o ezolakisa opération Kuluna. Alors la famille bandeko basali ba réaction et belé problème aussi c'est bimi pour na papa na biso Constant Mutamba na papa na biso Félix Tshisekedi o azali bongo président de la République. Na otike la bino toyo katata na biso nenga zolo bakuna. Na otike la bino no meka penza kotike la bino bandeko nanga toyo kananu likambo ngo problème ngo o papa na biso aye kolobela awa likambo ya mboka oyo eza pasi ya liboso tomonaki awa ezalaki bakuluna bazoboma toyo komona ya mibale baye kokanga bakuluna tomonaki bakangaki bakuluna o kutu bakataka batu pena o batekaka batu biloko kati. Alors na bakonza mboka na biso ezana mutu moko te ezana mutu moko te o azoki likanisi ke baba ndo bomaka bango bakangaka bango babomaka bango mutu moko azoka likanisi wana azate. Alors lelo toye komona Constant Mutamba o azali bongo jeune, aza vraiment jeune, alobaki ye moko aza soki na 30 to 32 ans boye, alobaki ye moko na TV. Donc aza vraiment jeune o aye kosilisa kuluna na mboka Congo. Alire o mambezo kendela soto landeli Constant Mutamba ona alire o makabo ezo kendela to mona déjà que lelo te lobite kuluna e kosila kana mboka na biso. Alors bandeko nanga bino mo boyebi congolais alingaka na eloka malamu te bakuluna babande ko boma batu awa o bakuluna o balukela bango solution lelo baluki solution e komi lisusu problème makasi pona Constant Mutamba. Alors bandeko bokoti na chaîne na biso so ezambala liboso bato bolandaka déjà Xile Botelwa TV boyebi déjà nde to salaka. Boyebi déjà nde to salaka. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ndeko zolanda biso finela biso kaka na cloche ya notification tango s'abonner mbala sima soki totie ba analyse na biso ekokomela yo esika nyoso okozala. Alors affaire kuluna oyo eza pasi loi oyo sika oyo ekoti loi ya kobomaka bango oyo opération Ndobo oyo toye nango eza na bato ebele basepeli nango même na gouvernement kuna. Même esika bango moko bazalaka na gouvernement kuna eza na batu mususu basepeli nango eza na batu mususu pe basepeli nango te. Alors na moya lelo bakomi su kotia Constant Mutamba miso comme gouvernement we limesana kana batata mikolo comme gouvernement we mesana kana lukuta na kati comme gouvernement we mesana kana mafia gouvernement we mesana kana konyokola ba congolais. Alors lelo bolingo bandotia Constant Mutamba miso pona azuli kanisia bien pona peuple congolais.
azwi likanisi ya bien mpona bandeko na ye bacongolais. Alors lelo bokoluka botia ye misu, lelo bokoluka botia ye misu. Eza pasi bandeko, eza pasi, eza pasi. Totambola na mboka ngo ndenge nini, tolingi lwa te, tolingi lwa te. Lelo toloba kutu no tosisi ata koloba te ke babandaka lwa basilisaka ngo te. Prière na biso eza lwa o asika bazwi ekende tina suka parce que bango babandaka ba lwa, batiaka na bango ba lwa, mais apparemment ba lwa wana ekendaka tina suka te. Tomonaka bakoya na lwa na bango, toye na lwa, tolobi bot, mais lwa wana ekendaka tina suka te. Basukisa yango kana nzela ekendaka te. Alors lelo toza kutunya esengo ya omona loi oyo batebele bazoloba to apuye likambu oyo, to apuye likambu oyo, to apuye Constant Mutamba, to soutenir ye pour que likambu oyo ememati na suka, pour que lelo bakuluna esila na mboka na biso. Lelo batu baloba bakuluna esili, kuluna na Kongo esili te, kuluna na Kongo esili te. Bomona baoboma me kuluna ezali, bato bakotelaka batu bazali, bato baoboma batu bazali. Pourquoi? Parce que lelo basoda bakomi kobimisa, baobimisa bakuluna mususu baobomba basoda bakomo protéger bapeti na bango bango batinda. Toyebi ke basoda mboka na biso bazaka complice na mamba kuluna. Toyaki tolobela likamba basoda mboka ba complice, mais boyaki bele pona oyo finga biso, pona oyo loba. Mais toyebisa bino ke basoda mboka na biso bazala complice. Prévane au mona quartier o ezana quartier ezana sous-set à la police, mais au mona bakotela ki batu, bakoteli batu bayibi, bakoteli batu babeti masasi, mais sous-set eza pembeni bayo kite, sous-set eza pembeni bayo kate bayo ki na bangote. Pourquoi? Parce que bango pe bakoperaka na bamiyibi wana, bamiyibi o bomona bakotela batu na bandako bakoperaka na bakuluna na ba policier bakoperaka. Lelo batu balobi ba instaurer loi basala ke muto abomi mutu nde baboma ye, o abomi na ete o akati mutu ka saki ba pese ka 5 ans de prison, ba pese 5 ans après bima. Bo sana ke muto akati mutu saki, o ayibi mutu saki akenango, bo pese 5 ans de prison, akoti prison, boyeba ke aobima. Bima. So bo pesi mutu 5 ans de prison, à koti prison, akobima. Tanga kobima, ako continue na eka lisu likambango. Biso so toyebi ke ba prisonnier bazara bongo, tanga si akoti na e prison pona likambu mobwe. Ata bimi, so ka zongi, lukane so asa ne likambango, po ebi okota ne ka prison. Ayebi ke na osala ngo kaka ya ba okanga na ba onga me, suka ba obimisanga. Toyebi makambango ndenge kendelaka. Alors so lelo bokomi koloba ote batika koboma ba okata batu saki ba oyiba mbongo ba okata batu saki ba osala batu mabe, ba osala batu mabe. Mama moto mona ki abandeko na otikela bino tolanda papa na biso makamba lobe eza très important. Na otikela bino tolanda papa na biso toyoka no mwa muke. Mama moko to mona ki awa, mama wana oto utaki komona awa, mama wana bakata e mbongo ya libala, bakata esaki mbongo ne ya libala piu ekenda kaka boy. To mona ka mama wana, à part mama wana to utako mona papa moka lekaka na réseaux sociaux boy batu batomboka kaka kutu bayibaka mbongo matanga. Soki tolobi lelo ote to changer to sala ka boy babo marande bato bazo boma, mais bato babo mate batika bon, mais babando boma te. Bobo sana ke babando boma te. Babando boma te. Babando boma te. Ba otika sikoyo bakomi sikoyo ko botola ko yiba me ba oboma te. Botika biloko, botika gouvernement sa makamu na ndenge na ye. Botika gouvernement sa la makamu na ndenge na ye. E ana batu musuba ondi machilombo, e apena batu musuba ondi machilombo te monde talema nango bongo. Monde kenda nango bongo. Président moka ko kota batu musuba ko ondi ma président wana, me batu musuba ko ondi ma président wana te. Kongo na biso ane souffrir, misale ezalaka te, maramba malonge ezalaka te, batu ba onyoko na Congo. Oui, c'est normal toyebi yango. Lelo tokomisa yango normal, mais ce n'est pas normal na lo bakutu eza normal ta niveau. Lelo tokomisa yango normal, mais eza normal te. Bakuluna o bakata bandeko bato ebele bana ba maboko te. Mutu nso aza suna maboko te, asuna makolo te, banani basala bongo bakuluna.
banani basala bongo bakuluna. Me bino wana lelo boyesu koloba ote babanda kokata bango te o baba peuple congolais ebelo kalukaka te finalement bolukaka nini. Peuple congolais ebelo kalukaka te bolukaka nini. Boye beloko boluka te. Po boya koloba na biso ke ote botika bango bozo yebe loko boluka te. Wana boye beloko boluka te. Bakanga bango. Pona biso tomoni bakanga bango bamema bango bakende. Bakanga bango bamema bango bakende. Comme ça ceux qui bakei o bakomona kuna nde bazo bomaka ba o batikali ba osala musala te. Population faut ezala l'aise. Population faut tambola l'aise. Lelo population tambola liso à l'aise te. Population tambola liso à l'aise te. Botika bakanga bango bamema bango. To lembi trop c'est trop. To lembi. To lembi. Ovanda wapo za na kimia. Ovana mboka nini oza na kimia. Ovana mboka nini oza na kimia. Ba osalaka bana batu mabe. Kobimaka na bana batamikie. Ba okote la bino bazo épargner te. Ba omona pena ke mwana aza mwana mukie me basasi bana batu bazo ko épargner te. Ale aboye bozo ko autoriser kuluna na Congo. Ya solo wana bozo ko autoriser bitumbe za na Congo. Bakomaka ko sepela likolo inda. So ba moni likolo indi ba sepel po basala misala na bango. Ale bozo ko autoriser ngo. Ya kitoko te. Botika Constant Mutamba asala makambo na ndenge na ye. Lelo bolingi boko tele menace. Lelo bolingi boya bo bandolobela ye. To bo bandaka kabwe gouvernement Congo bandaka kabwe. Tio yoka o lobi kuna o Constant Mutamba pio balongoli ye. O pio eloko mo ekomela ke o azali susu te po binyo bo bandaka kabwe. Bo bandaka kabwe. Botika ba jeune batombola mboka. Nga loba soki bomoni ke makambo zo simba te bo pesa ta ba jeune batombola mboka. Bo pesa ta ba jeune batombola mboka. Mboka na biso ekufi. Lelo mututu na Congo akoma oluka bima libanda ke koluka libanda. Mututu na Congo akoma oluka ka bima libanda akene koluka vi libanda. Combien de personnes basala ba démarche poto balia ba ombong? Combien de personnes bah comment on préfère malamu que vendre na ailleurs qu'avant na mboka na yemoko? Pourquoi? Parce que ya malonge ezate koto batu ba Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to sali la solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to sali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Kima kuluna koto batu ba kima misale ezate koto batu ba kima kuluna finalement où allons-nous na mboka na biso? Tokende wapi mboka ekufa totala. Tokende wapi na mboka na biso? Botika justice esala musala nango, botika basala musala na bango. Oh président de la République, oh vice-gouverneur, oh banan, botika Constant Mutamba asala musala na ye. Bato bele baleka na poste wana boleka leka na ba poste wana ya malonga bosala teke ubo kanga bakuluna ti lelo to aka na kuluna na Congo. Peye koza nango na kuluna. Peye koza nango na kuluna, me kuluna ya grave te lokwa ya biso ya Congo. Pays nyoso moyiba zanga kateme ya biso eza pena tout excès nuit nde balobaka pena tout excès molili tout excès nuit ya biso eleki
botika justice congolais esala musala na bango botika Constant Mutamba sala musane wana aza ya ba jeune botika ye asala musala na ye na kimia na otikela bino tolanda intervention ya papa na biso o azoloba ntuka boyokaki depuis kala banda koloba na obaki na silisa ngai nano après natikela ye tolanda makambo mususu Félix fois longwa Félix fois boye nga wana na kotaka te alors na otikela bino tolanda papa na biso yenda ko expliquer biso nini oyo ye amoni na gouvernement na biso kaka affaire kuluna oyo lelo elobisi nango batu kaka affaire kuluna oyo balingi bazwa décision malonga biso moko toye to boy alors na omona lokwa tozomi yeba te peuple congolais mi yeba ratelo oni alingi tomi yeba te. Merci beaucoup na bato bolandaka biso en tout cas bozala toujours branché na Irsil Botelo TV wana tiki bino tolanda papa na biso après ngana bino tozonga lisusu toya ko clôturer émission na biso. S'il vous plaît ndeko koti karande na lingara bino en tout cas bo partager bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager nzambalo la kopambola bino partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger en tout cas nzambe ako pambola bino wana lingina profiter na lancer message na bandeko bolandaka biso toza na groupe moko ya WhatsApp eza uniquement pour nous soutenir ba orphelin pour nous soutenir ba veuve pour nous soutenir ba personne handicap alors ceux qui olingi oyeba ebele aux informations ebele pour na groupe wana contacter biso na numéro na biso to ceux qui polingi kota na groupe o s'adhérer na groupe contacter biso numéro na biso eza wana tokosolola na yo lolenge esengeli alors tolanda papa na biso après tokozonga po to clôturer tolanda. Mais procès na bango procès za malambu bo sambisa bango ya solo oyo abomaki mutu nazo soutenir azo peine de mort bo exécuter oyo abomaki mutu mais oyo ayibaki téléphone oyo ayibaki sac ya mutu non bo sambisa ye bo pesa ya tambano moko ekoki voilà on est ensemble. Vision na biso za moko, il faut peuple bamona esengo. Botiko kokosa, ba Rwandais, non. Na kisasa ba Rwandais bazate. Na kisasa ba Rwandais zate. Maye toni na kisasa. Salite toni na kisasa. Fulu eza na kisasa. Ba Rwandais bazana te. Donc Rwanda yako longola so fulu na kisasa. Rwanda alongwa na Kigali. Bako longola fulu na kisasa. Fulu la kisasa Rwanda ko longolango non bino bolongo la fulu la kisasa bosoko la kisasa bo futa ba médecin bo futa ba professeur bo futa batumbongo na bango Rwanda yako futa so batu na Congo Rwanda yako futa ba maître na Congo non eza na sens te bino bo futa batu voilà merci beaucoup on est ensemble Congo elonga Congo, toko bundi sabatu no so muta Congo. Tolingi baje ya boete. Non, tolingi baje ya boete. Toko boto la Congo, Congo c'est notre pays. Bisonde photo kamba Congo, batu capable bazali, mutambaza capable. Batu beba kumsa mutambaza capable. Ah, voilà, pourquoi pas mutamba na discipline zanango, na ba effort zanango akamba Congo. Mais ngala ko lingate, mutu incapable de Félix Tshisekedi. L'homme faible, l'homme incapable, fainéant, comme Félix Tshisekedi, à Kamba Congo. Non. Parce que c'est un homme le plus chanceux de la République. Tshisekedi a eu chance à la République. Na Congo Mobimba, Moutoumoko a eu chance d'être Félix Tshisekedi. Toko Lingate, Félix Tshisekedi a continué au Kamba Moka. Non. Et puis, là, comment préparer moi nanaye? Moi nanaye, comment préparer? Comment nanaye? Anthony Tshisekedi, a comment que de pembeni a fati. Anthony Tshisekedi a zo poussa na malembe. 2028, bola la pongi. Félix Tshisekedi a za na plan na ye. Pour ça la bango baza ba oume la baza la wana. Alors, FARDC, soki bo bengani fatite. Peuple, soki bo bengani fatite. Ba opposant, soki bo ko sale loko moko te. Biso toko soutenir mutu nyonso oya kokangola biso na bandeli FARDC soki bokoki kosala coup d'état te ya kobenga na fati peuple soki bokoki kotelema te po bobenga na fati biso ngai na ko soutenir mutu nyonso oyo akobenga na fati po mboka ekangolama tozwa ba dirigeant mususu ya capable
Bando nanga wana boti koyoka ekomi lisusu likambo ya papa na biso Fati Beton. Balobi il faut babenga na Fati pour que mboka ekangolama. Est-ce que boza d'accord? Il faut babenga na Fati pour que mboka ekangolama to ndenge nini. Bon to ebite Congo ezokende penza na okufa ka ndenge bino mo bozomona Congo ango. Donc, Congo ango, tozoe bate soki problème ango eza nini. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît, aimez la vidéo en tout cas. Partagez biso partout sango oyo ekomi la bandeko nyoso. Nga nataka nanga munokote na mambo bolongo la président obo sala bwe nataka nanga munokote po nzambe kaka na bananae. Aimez la vidéo s'il vous plaît, tokutani bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.